fait le déplacement pour venir accueillir Madame la Première ministre? Non, j'étais en vacances, je ne savais pas rentrer parce qu'on avait annoncé son arrivée. Je me suis dit que je devais l'attendre. Okay. C'est dans le cadre de la campagne congolaise Téléma? C'est dans le cadre de la campagne congolaise Téléma. On ne peut que la soutenir parce que le Congo ne peut pas rester endormi. Ma population de Bandundu surtout ne peut pas rester couchée. Il faut que nous soutenions nos forces armées, les Ouadalendo et les chefs de l'État pour cette guerre qui nous est imposée injustement par les Rwandais. Merci. Merci. C'est l'équipe de maman de travail. Jeune oya moni lelo kazana makasi okeno bunda kota na armée akota na armée. Jeune oya lobike azana makasi akota na police asa la formation akota na police poto lingi lelo armée ezala discipliné, police ezala discipliné, bino nyonso tout l'air bo kota tokoka ko sunga bino na ndenge koki na ba formation et puis bokende ko sala musala ndenge o esengeli pona ko protéger ba mboka na biso, intégrité territoriale ya mboka na biso. Ponango gouvernement sur base ya meeting de oya président tolobi boy. Oyo nyonso tout babengi militaire.
oyo nyonso to babengi policier à partir à mois de mars solde eza multiplié par 2. Oyo nyonso tu akokende front akozala pe na prime oyo akendeli front po tolingi te mutu oyo babengi soda ake front azala na susi atikaki mwasi atikaki bana atikaki mobali na nsima yango wana tozosala nyonso tu basoda nyonso tu bakota na kati ya caisse nationale oyo ya sécurité mpo na administration. Donc bino nyonso tu basoda bokota na kati elingi koloba bokobanda kokotize mpo na pension na bino ezala et puis mpe basoin de santé ekoka kopesama ndenge esengeli.